Elo na solo baso problème na so yelingai eza bibi kapinga abi au futa tiba sa seba betanga masasi lokola kokite eza dû ya makama internet tant ya fingaka mwana nga akoya ka kifwefwe asila ba makila na lobaka te tanga pe bandelo balika moi parce que nous tous soto ça bana il y a des ngana fingaka bana obaza ba problème te met ya finga bana nga tanga et comme na répondre et comme tout un problème ngana obanga te na obanga te asali montage alobinga na fingi papa chéri oyo vidéo ezate ko finga na fingi papa chéri kana na fingi bana papa chéri kana ko vidéo ezate Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek Tek mama Yasiba Mutombo. Salut na fidèle nyoso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la kanona bambote partout place bozami la kanona binoye au moins na muluba botama mulubo ka sentiment na profiter na pe sambote na le big boss papa Sibou Mutombo depuis Allemagne bote na yo mon boss pourquoi pas na mon vieux Georges Zunga mon vieux Georges Zunga bon séjour à Kinshasa Wana na moni sous l'homme on ben veja Marie Moubenga solution na Bruxelles na ville ya Maline na petite sœur propre il y a notre boss Brigitte Savané maman na Chancel na Suisse bambote na vraiment ebele toujours émission vous avez droit de savoir vous avez un droit ya koyeba lelo tozana maniqué de John Torosolo la naie pour vraiment actualité moko uti ko bima kala mingi te na internet sa moi ba nungu ezalaki bakangi manike to ki to ebitema kaka ndenge toza batu ya manike ya source quoi Congo Tek Tek elingaka koleka news te lelo naza awa tokosola na manike mais tito le kana transition après tokozong après. Merci beaucoup Metitima. Bonjour Manike. Bonjour maman. Mon nom est Liboso na bafana tout balingaka Manique de John. Mon nom est Liboso meilleur fait na batunion soit Adèle Joko Bagou danger et le lit est fait la puissante. Maman Anto na restaurant de play chez Jacinthe Tela hein balobi anti gigolo na Bruxelles wana li tout mana sama qui est kolia kitoko balobi hein Adèle Joko la femme d'espoir hein balobi Angèle Msoeli Makizembe Nzambe ya ba maman Karine Loali, ça fait 11 ans, Alia Keloko Moko. Ça fait 11 ans, Karine Loali, Alia Keloko Moko. Yana nga choisi ma tata l'ange céleste. L'ange céleste. Ata bangonyo so ba obwaka sute ya choisi nga na yo simate bétonné. Ya choisi ma tata 100% bandal jolie mayala madame. Hein? Bibishi yesanga. Bibishi yesanga. Hein? Échangeate. Donc on a zana bango, ba meilleur venu na bango, Alice Batatou Kachala. Donc ba meilleur venu na bango, nous sommes na linga bango, mais na ba obalinga nga peti na linga bino po talanga Titi Kabalo, balubi Mike, c'est là. Il faut na tanga. Libanga rande zara, c'est ça libanga bimele la wapi. Na poche Manique, to bita libanga bima na téléphone. Omoni na otala parce que hier pendant aza vraiment donc mon préféré hein Baby John Mikala na lela yo fort John Mikala Baby John Mikala mon préféré John Mikala. Merci beaucoup Manique. Tokota maman on a actualité du jour. Manique to ki basango na tongo lelo na ma réseaux sociaux tout. Balobi Manique
bazo lukisa ye bato mosusu manike bakangi to ebite ce que ça suite kaka ya ba problème personnel na yo moko menga ba problème ya mama ba de ba kaka ndenge ezalaka ba de lire na biso ya ba internet ou bien elo na solo ba so problème na so elingai eza bibi kapinga abi a futa ti ba sase ba betanga masasi lokola kokite eza dû ya makama internet tant ya fingaka mwana nga akoya ka kifwefwe asila ba makila na lobaka te tanga pela bandelo balika moi parce que nous tous so ça bana il y a des ngana fingaka bana obaza ba problème te mais ya finga bana nga tanga et comme na répondre et comme tout un problème ngana obanga te asali montage alobinga na fingi papa chéri oyo vidéo ezate ko finga na fingi papa chéri kana on a fingi bana papa chéri kana no vidéo ezate tanga moi vidéo ezate ba porter nga plainte ba argument za solide tanga moi ba refuser ba argument na ende a comme abi autinda ba to betanga masasi donc problème soko elingai bibi kapinga mutu atindi ba bomanga ba porter plainte manique est-ce que soit qui convocation que se présenter ndo yebi ke bibi kapinga ne mutu a fondé ou bien convocation te ezalaka mandat d'amener bamba yaka na manada menimba mata bakanga mbala na ko yela ksa ozamba prévoir ela ksa ke bibi mutafundi nazana mutayebi singa za mutu ya équipe na bango abombi te ayebi singa on équipe nationale abina ngama ke sala très attention bibi kapinga afuti batu mbongo basala mabe bachayo mbeli bachayo bambeli et puis lobby batu balanda ngai 4 garçons na molili basali confusion na batami ba mo eza yete on eza jeune fille batini so fo wana ba bibi ya biso eza mama ngamo na oyoka na batami ngamo na oyoka lobi ba heure lobi ezaki na ba 0 heure molili kureza kité abi to ya osala confusion o akoti na lopango wana ngana batami siko kota lopango na biso madusu na biso ba claustra na ya portail na suka na zo yoka o wana lobi te aza mama o à côté waza jeune fille donc on attaque jipa mukuse donc sala oyo lingi mais ezana munya baboma mutinyo sauté soso atobwakele loso aliaka ndambo etikalaka donc yomoko tu sais pas qui tu as affaire tu ne sais pas qui tu as affaire tinda batwana kaka montelo basala confusion on sala ka ba confusion manique chaque jour ezaka dimanche te lobby basala confusion et tomber jour mususu kutana na bon pourquoi pas au luka te que obo mandeti ba genre ya barando wana ekomi ke surtout ekomi ya vie na we komi ya darling est-ce ngana koza rando la bibi par rapport à quoi a camarade na ngate ye mta lukanga yamba ngana oluka ke jamais na yamba parce que ça ne sans gaz ye mutu lelo oyo ba komi ko finga papa chéri comme dire mon comme papa chéri oh un homme qui était respecté lelo il est dénigré pona papa cho RFI ba comme pembeni na ye pona ba bibi wana tala Roger Ngando un homme qui se respecte mon Roger Ngando na ba biso ba wana kana ya Roger to sola bien un homme intelligent tala mosaka vando finga vilaine est-ce ngana ebise ngana za posa za la belle vilaine a finge salinga bien yango la bouche autorisée chef photo na ngai il pas mais titima pardon manique mais titima la transition tchala bisona no des photos wana vraiment ba fan tout ya manique ba mona vraiment ba photo wana et ça bien après to arozonga mingi tokolanda bango ba eto botamana bango vraiment merci beaucoup, j'espère que ça lui vraiment plaisir. Naye moko preta color moi ça mon délai tout autant la manique de Dieu. Ba photo ya ndeko na ye o ya lekingai acha. To moi si na ye o ya lekingai acha. Enfin pas vilaine par rapport à quoi kitoko babota manango na moi si kitoko ngamo na sûr que na moi si kitoko. Est-ce que hier azana ndeko neti ngawana? Poezanga. Abi beaucoup maintenant niveau mosaka fingo pourquoi parce que yo na ko finga ngaku na lingana nga yete po afinga déjà bemba babela linga kete na sali tout le mona na ayebani azuna producteur asali na album asali na ba clip asenga nga merci
na faire avancer vie à moi na ye ya faire avancer vie à moi ye kuta pesa moi en chance té nga na pesi moi na chance quand même il faut ça ko reconnaissant vis-à-vis na ngai hein Laura choix yebi hein Mawete yebi voilà hein Elodie Efefe hein Adel Jogo Karine Loali ya Gabi babona ne yango yo ya Viviane Nzumba babona ne yango Nana Boduga Musakata babona ne yango hein déontologie journaliste et sengi okoki ko yamba mutu nyonso même mobali na yo na médecine nde okoki ko soigner mwana na yo te ataza maladie ndenge ni tellement ayebi makambo na tatanga classe te akoma ko loba n'importe quoi soki mutu alobi aza en froid na mutu et ça te keno afingi ko za en froid na mutu za bozana mwa ba problème yé lokola nana loba keno falina jibe aza en froid pona ye en froid wana amona kango za injure na yebi te injure pona eza nini ezoyeba na susu te reproche ezoyeba na susu te conseil ezoyeba nyonso to ekomi kaka injure parce que ce sont des ignares au baebi eloroté voilà. Merci beaucoup Maniké to yana susu to ki su Maniké susu rando na sitia kapashi za problème a hypocrite bon ouais l'anime a auto ça na montage que nana azoti ate ba message moko ebimi na la mama na la bouche autorisée que ba conversation ngai na nana tozotindana na finga ye nga na Android te to tindana ki ba conversation na nini ba voice on to tindana na nini parce que nga téléphone na sala yango numéro nanga eza plus 243 90 43 16 621 plus 243 90 43 16 621 il faut bien un appel normal et le dit Efefe. Il faut bien un appel normal, Karine Loali, Elisabeth Mayang, il faut bien un appel normal. Hein? Balobi pe Dani Bokombe Tsunami Aza Awa Kishasa. Donc soyez les bienvenus Koko Ingila, bon séjour au pays. Ken Piana bon séjour à Turquie. Fallait pour pas bon anniversaire le King le 3 fois. Bien un temps on voit qui Dani Bokombe Tsunami mais na ebika kopira na njora. Dani Bokombe et muto azane pe me njora maretu yo bwana na ba problème njora mais ozana pe na droit au dédicace. Mais oui, Dani nga na eba pour na njora te Dani nga na eba na nzela nanga. Voilà quoi. Voilà. Tumsonde balinga tende Darling Azayaka asala vraiment trop émission na Maniké au commission ennemi na yo et ça vraiment na sens te Maniké to na tolobela sur contrôle il a fallu pour pas tolobela ngona nous vraiment et pour Maniké babaki mingi ba fan na baba Darling ata bosani suka fozongisa Maniké na makambu ya fallu pour pas tolobela no contrôle to komi wapi. Contrôle ESO c'est ESO évolué très bien. Contrôle ESO qui est très bien. Contrôle ESO marché très bien. Naba bar son contrôle partout. Contrôle ESO qui est très bien. Donc il n'y a rien à dire. Moi. Tout contrôler mon boca. Quand na fali pour parce que moi ESO simba te faut le payer simba te. Et loco exact. 100% sûr. Et loco exact 100% sûr ça marche très bien. Na vie ya barando nyonso Maniké azosala na internet souvent batu musu bazoloba babi ozosala bongo ozokende ko fingisa kombo ya handicap parce que oza pembe na handicap faut éviter babiloko mususu na ba journaliste mususu bazana na par rapport à âge baroza ba petit na est-ce ngai naza obligé na camarade ba journaliste nyonso na obligé te. Je dois parler avec qui je veux. Je peux être ami avec qui je veux. Où je veux. Je peux parler avec quelqu'un avec où je veux ou quand je veux. Elles sont obligées en bon terme. Si je ne veux pas des gens, je ne veux pas des gens. Il fallait n'a rien à voir dedans. Hein? Dans des choses, on a fallu. Non. Fallait à ses copains, à ses problèmes, à des gens. Il y a des gens aussi, fallait, et moi je n'aime pas. Non, on a hypocrite. Non, ça a hypocrite. Ça a un problème. Non, ça a un problème. Voilà. Merci beaucoup Maniké tozongana muké na actualité yango maretu message ni vraiment ozo passer na ba fan na yo pour que la vie à Maniké na mito to ko tcha loko eza danger parce que Maniké lobby yo moko to loba balanda ki yo OK bacha yo mbeli to bité message ni vraiment ozo lancer que na ba fan na yo oh vraiment bazaki mutema likolo que ba enlever Maniké oh batumsuso azali batumsuso bachu bien mbeli na bité message ni ozo lancer na message na lancé kaka je vais très bien si vous mutombo leader à Moulay
mwana muluba naza nanga très bien vie nanga sibo nazo zela kaka so bango ba yela nge yoma nazo zela yoma na maboko polele nazo zela maboko polele darling nazo zela maboko polele voilà. Merci beaucoup. Mot de la fin na yo pour comme na biso déjà na fin ya émission na biso ya lelo mot de la fin na yo et puis bambote na ba yo. Mot de la fin na ngezaka ka ba meilleur vena Elodie FF na maman Anto na Jean Cité là na restaurant de Playboy ne ko lia kuna ebele. Biloko asika ba ngamoko na moni ba sombo ya moto moko ezokende. Ezokende penza na avion ou ezokoma boko lia penza dans bo fêter Noël na bino na anti-gigolo wana chez Chancine T la restaurant de Play en tout cas na Brigitte Anani na Paris so lingo mona choisi na et pas Brigitte Anani ngulu ya malonga mbote na yo ser nanga taba ya malonga donc kabelo ngo pola kainga Anani ti lelo nazo zoate mais Adèle Diogo, Bagou Danger, merci beaucoup. Merci beaucoup, comme la biso déjà na Souka. Un grand merci encore dans le Big Boss. Papa Sibou Tombo. Merci papa pour la confiance. Pourquoi pas la petite soeur propre. Il y a notre boss Brigitte Savané, maman na Chancel, mbote na vraiment belé siko zami na Suisse kuna. Mbote lisusu na Madongo ma la patrona. Joyeux anniversaire encore, longue vie et belé maman chérie. Marraine toi Darling Love zalaka yo mokile salama nango pona roloba po polémique ezalango wana surtout que Darling na yo azana mutu ya TV ba koyebiso n'importe quoi oza mama nanga oza marraine nanga Tchango nyoso mupandi eze lokote ngana yonde makambu. Un grand merci encore na Preta Color moi sa mondele na bon séjour na Georges Dzunga otetelake mafumbe mon vieux bon séjour à Kinshasa na l'homme ben veja Marie Mubenga solution na Christophe Kola na Ukraine bambote na vraiment ebele merci beaucoup na metiti monda na sima caméra ozo se so musala male meme kitoko makasi to mona ni check Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Dina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo.